Bonjour, bonsoir, balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba Onyon, Sobazolanda, des shows d'Enar TV. Ceux qui ont pour la Ninga Leomba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Otala réalité Zole Kanamokili. Yaya na elibino sujet moko, o nanu na yokate, o nanu salamate. Sujet oto ke na on a 3 volets. Moana, papa, pasteur. Yaya, pasteur, pasteur nde bomi. Pourquoi pasteur mobomi? Zala branché na pesa au détail oyo kamarambezo sa mana mokili. Mais première des choses, je dis merci à tous mes abonnés. Joyeux Noël nabino nyos. Ba bonne fête nabino l'an 2020. Nzamba bate la biso na semaine moko etikali toko tango na kimia. Merci beaucoup tozongi na sujet yoka. Maman nabiso abenga na Canada. Maman lobi des shows d'Enar TV na otu kolande mission sala ki kase mission sala ki eza mukie. Yoka problème o nga pe naza na ngona kati ya libala na ngai. C'est ça. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Biso tozawanaka apona kula musabatu. C'est ça notre ambition. Maman benga lobi des shows d'Enar TV o nazwe biso eza likambu ya grave. Koleka o yo beti likambu Allemagne eza muke me yoka siko yanga. Zala branché toke na détail. Maman lobi boye. Bazalaki na Afrique, maman aza na Canada, tokotanga pays ya Afrique eska ba utite parce que mutu so apesi lisolo na ndenga lobito lobela ngo ndenge tokolobela. So imuta lobito bomba identité na eto bombi soka abito lobato lobi. Maman lobi boy. Toza na Canada mais kotanga kote to utate pona ko bomba ba valeur mususu. Maman balongwe na Afrique ba ena mobali na poto. Maman na poto basalaki déclaration ya bana na kati ya mikanda ndenge to salaka déclaration. Maman oya déclara ki mwana ya leki na ye ya mwasi na Afrique. Tant bazui mukanda na Canada, basali regroupement familial, bazui mwana ya mwasi o maman déclara ki na Afrique ba yene na Canada. Je me fais comprendre. C'est-à-dire mwana ya leki na ye ya mwasi a déclaré a ye na Canada, mwana on appelle aza mwasi. Ba vivra na kati ndako ensemble. Mama ta mwana na utaki na Afrique aye na Canada, mama zaidi na bana mibale. Plus o ba utsaki na Afrique aye akomi na bana misat. Du fait que ba déclara ki na dossier bato apoto boyebi, automatiquement aza mwana na kati ya ndako lokola bana nyos. Mais na ndenga système aza mwana mama te aza mwana ya leki na ye ya mwasi abotaka na Afrique. Yebika bana basi nde babotaka basentaki leki abotaka mwana na ye wana abengisi na poto ya ko vivre na ye ensemble parce que a déclara ka ye na dossier. Je me fais comprendre. Tout à fait sujet. Maman va vivre en andako. Nzoka mobali ya mama oyo. Ya scandale. Yoka na obai bo émission des shows d'Enar TV kolanda na luengete. Ya zala concentré oyo kama na loba. Tozo kota na mozindo alikambo. Kanga ka retenir eloko mo kolanda nga likolote, c'est très important. Partagez émission des shows d'Enar TV pesa batum susu batala et ko sala bien. Aimez votre émission, tous en a besoin de commentaires. Tu as besoin de commentaires. Commentaire, ça veut dire conseil. Oh, yo ko pesa na problème. Oh, yo tous en a posta. C'est-à-dire bah émission tout il y a des choses d'Enar TV. Pesa ka biso conseil. Ba conseil wana ndezo sala bien. Ba maman bazo tanga, ba papa bazo tanga, ba jeune bazo tanga. Et ça l'important. Il y a ba problème au temps kolo na oye mo pa koti atali ba commentaire na bino azui mbala moko mayele azui réponse pourquoi ba tu ba pesa ba sujet na bango awe za pona bongo. Tozongi na sujet toko expliquer sima. Maman ba vivra na mobali na kati ya ndako. Nzoka mwana oya bengisa na Afrique, mwana leki na mwasi o mama bengisa ki na Canada. Papa mobali ya mama a tchela déjà mwana ana misu deuxième regard. Toza wana atala kaye déjà na deuxième regard, mais maman e bakate. Quel est maintenant le problème? Maman ba vivra na ndako nzoka mobali akoma déjà ko viser mwana wana. Ya ona lobali na émission leki ya. Papa mwana oya botite, faites attention aza mwana ete. Mwana oya bimina makila na yote, aza mwana na yote. Moi je le confirme. Pourquoi? Toujours que na ba dossier boy po yo comprendre pourquoi na olo babongo. C'est-à-dire toujours la musaba attention ya batu. Yebara kozala prudence. Na makambo mabala na makambo ba famille. Ba vivra ka mama eko koma na zemi moma mo boya. Mama ke maternité. Papa bandara déjà ko viser moi na wana kala. Tangu maman ke maternité, ko bota troisième enfant. Papa azui moi na oba bengisa ki na Afrique. Abandi ko tafuna ye, c'est-à-dire po tafuna ye za ki nini a grimacer mwana. A serrer mwana na ba façon tout, a sui mwana, c'est-à-dire a pasoli mwana. A yebisi mwana soki yo meki ko loba na ko bomayo. La même chose. Na ko bomayo soko sakani a grimacer mwana na ba façon tout, mwana mela secret.
papa akoma ko tafuna mwana oyo na kati ya ndako. C'est-à-dire ba problème on nde to uta ko sala ya oyo eleka ki tour eleki eza ba problème na lobaki na video wana boye eza na bana ebele na bandako ndenge bovandi na bandako na bino wana na bapoto partout toza na bamboka libanda ebele bana ba trahir ba mama na bango ebele bana ba trahir ba ya na bango ebele bana ba trahir ba mama leki na bango na ba mama kulutu na bango na sima ya mibali na bango na kati ya bandako. Nous on est là. Quand je dis ça, c'est vrai. Na sala ki émission leki dossier mususu yango eye ezolandana eloko moko. Nazolo ba mambo eza vrai, pas des histoires. Awa ma sapoté. Ici rien que la vérité. Ndenge ba vivre kana papa si a visa mwana wana koma ko vivre na mwana wana. A vivre na mwana wana. Mama tango eko kende maternité po bota troisième enfant. Papa atikali na mwana wana na sima tafunaka mwana, tafunaka mwana, tafunaka. Bibi biloko ezo sala ko kamwa. Ezo sala ko kamwa yaya muto ya boti mwana wana te. Il faut pas faire trop de confiance. C'est ça ce que moi je veux dire. Et ce n'est pas tous les papas. Bochaka exception na makambu nyonso tozoloba. Batu nyonso ba ndenge morote. Mais plupart des cas eza ba accident o eza ko sala ma mingi na kati ya mabota. Eza ba kamo o eza ko se répéter à plusieurs fois. Voilà ce que j'allais dire. C'est-à-dire to mekamo ko zala pris dans maman va vivre nzoka papa oyo atafunaka déjà mwana oyo abandi ko tafuna mwana oyo de troisième enfant jusqu'à quatrième enfant. Tala ekar wana mama tango yeko bota troisième enfant babandi ko tafuna na sima ya mama tango akenda ko bota abandi ko tafunela mwana wana. Tango mama ke maternité ya tikali na sima bandi ko tafuna mwana oyo. Ko banda troisième enfant jusqu'à quatrième enfant combien d'années na kati? So zui ekar abana 2 ans. 4 ans. Ya kotafuna mwana ya mwasi na ye. Tobenga ye bongo po ba déclarer ki na famille lokola mwana. Aza mwana mwasi te maza mwana ya leki ya mwasi. Na expliquer ki déjà. Atafuna ka mwana na depuis 3e enfant jusqu'à 4e enfant de secret ya ki ko bima. Secret bima indeni toke na détail. Ba vivre kananda ko wana. Papa atafuna ka mwana wana mama boti 3e enfant. Papa oya atafuna ka mwana wana. Mama yeko bota 4e enfant. Papa oya atafuna ka mwana wana na kati ya ndako moko. Scandale. Yaya bofungola misu yoka. Soko landi des shows de Nar TV mba liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne oye baba réalité. Ça c'est vrai. Ba vérité to loba eza pona sentiment te kasi eza poto zo maele. To yeba ko éduquer bana basi. Nazolo ba mikolo nyonso mama yeba kandengo ko éduquer mwana no ya mwasi c'est important. Zala na ye proche la kisa ye vie. Na ndenga mabete mais la kisa ye vie ayeba nini okiko za na nini okiko za la te. To take sujet. Et là, il y a un moment où maman na église côté basambelaka. Pasteur ya église. A defa ki mbongo na famille ya maman oyo. C'est-à-dire a defa ki ba maman mbongo. Pasteur poison sa mbongo. Pasteur a okozong sa mbongo te. Pasteur escroc. Ba frère pasteur to benga ndengo na frère pasteur. Poza pasteur te ba pasteur de Dieu bazali. Langage na kombo ko benga pasteur nde ba koti na kati mais aza frère pasteur. Frère pasteur a defa mbongo na kati ya famille oyo. Zongi sa mbongo abatu frère pasteur mbongo ezate. Webi pasteur asali ndeni. Pasteur abandi ko kendo linga mama oyo kolo problème. Pasteur abandi ko linga mama oyo de la sorte que soeka balingani na mama nyongweleki na passé simple. Tala buzoberi na kati ya mangomba ya lelo. Ba pasteur ebele ba defi ba mbongo ba mama. Na si mbongo kaka defa ki mama aoko kofuta te alingi mama abandi ko tafuna mama. Tant kaka tafuni mama histoire à bout puis a nyongo pe passé simple. C'est comme ça que ba frère pasteur bazo sala na mangomba. Mama lobi pasteur nanga na église a defi mbongo na biso papa. Poison isa mbongo pasteur akomi ko ya ko linganga to lingana na pasteur. Soki nazalaki moi si faible na ngeka na lingana na pasteur tant ka to ngeto yeba na nzoto na pasteur. Problème à nyongo abu pia oyebite za rabongo kasi so mutana nyongo no ata mama mapa so zaina ba nyongo mama mapa sui mama mapa nyongo mapa ekeit kasi pasteur ayebike soki na sui kaka mama oyo nyongo wana ekei ya ko maîtriser mobile ni nanda ku nyongo ekei pasteur alandi mama oyo na façon tout akwisa mama oyo balingana mama aboyi mama ekomona trop c'est trop mama kimi église parce que pasteur a komi ko tungisa na bolingo. Maman par respect a kimi na église alongo église pasteur azolanda mama alinga mama nyongo pasteur azoko kofuta te pasteur amonika ke na linga mwasi na ye soki kana zui mama
fini nyongwe qui n'est pas simple. Ça c'est premier point pour les pasteurs. Deuxième point, pasteur. Yaya, bah pasteur alelo. Babomi mangomba. Mais mangomba on ba bomela ngondeni toujours si ma bateau ba fungwa mina no mémoire te bateau ba na esprit faible. Nde ba pasteur bazoko sa bango. Quel est maintenant le problème? To qu'est-ce qu'au côté à pasteur lissus? Pasteur papa oyo na ndako oyo aswaka mwasi ya mama et aswaka mwana ya mama oyo. Papa oyo soit mwana ya mama, soit mwana mama, soit banda deuxième, troisième enfant, ti quatrième enfant. Papa na église ya pasteur, le même pasteur wana, papa il fallait que soit baptême na église wana. Avant soit baptême mais senga nini o confesser o eza comme le mal, o yo sala ya mabe, o yo moko santara ki kanga bo moina yo. O yo moko zo sentir que soki na zui baptême sans que na loba makambu oyo. Soki na zui baptême sans confession, baptême nange kozala nil. Et kozala baptême te et kozala comment dirais-je? Et kozala na onka ke lo moko pamba. C'est en vain. C'est-à-dire pour na leka na baptême, il faut na confesser na ne loko o na sala, na okiko leka baptême te sans que na bimisa makamunga na za na ona mutema. Papa ake ko témoigner pas pasteur alobi pasteur ndenga na za na swaka mwana oto boko la na ndako. Scandale. Vérité bimela kiwana. Pasteur na swaka mwana ya leki ya mwasi nanga, c'est-à-dire mwana o mwasi nanga bengisa na Afrique, nga na swaka ye. Na bandi ko soye depuis longtemps, tozu presque 4 ans na tafu na kamwana o na kati ya ndako. Et je ne pouvais pas passer au baptême sans toutefois na confesser. Papa a confessé, papa sala qui bien. A confessé, c'est comme ça. Bible sengi bisoto confesser avant de passer au baptême. Papa a confessé qu'à ça y est qu'on confessait pas ya frère pasteur. À se confesser, à confesser pas ya mouyibi. À confesser pas ya escroc. Tant papa est confessé, bon pasteur Abibo ça va bino pe boza na nyongo na ngati. Obimisi ba secret makasi boy. O swa kande mwana ya mwa sino na ndako. Kleboa, pasteur akanga papa kleboa. Tu sais ça bino mikonyo so ya ezana makamusu confier ça à l'Éternel. C'est bon. Ezana makamusu oui, il faut aller confesser chez un pasteur, mais quel pasteur? Nous on est là. Quel pasteur? Yozo kendo confesser pas mouyibi. Ozo kendo confesser pas impudique. Ozo kendo confesser pas ya escroc. O yazo lukana mbongo derrière la Bible mazana un pasteur te. Mais oui, yaya. Il y a les escrocs derrière la Bible qui cherchent les moyens. C'est ça, nous on est là. Ok, ko confesser pas ya mouyibi, pas ya escroc. Yé pas zaka na si ma Bible on a pour na koluka moyen pour vivre. Yo zo benge pasteur. Na nepso ke a pasteur te, aza frère pasteur. Bo benga bango bongo frère pasteur. Ba milatisa kombo bango moko ba bishop, ba général, ba colonel, ba évêque. Ba kombo ebele balata na si ma Bible ba escroc. Papa e ko sala erreur, ake ko sala confession na e pas ya escroc. Escroc lo bien encore na zarape na nyongo na yo. Kleboa yaka zalawa vandawa. Nyongo ezo tourmenter pasteur nyongo famille ya zoaki. Pasteur bazo menacer pour na nyongo. Papa komi ko menacer mbongo nyongo, mais papa bosani ko confessa ki pa pasteur. Pasteur a si papa bo etala ko sa elanga lo engete. Oyeke ndengo za no swa mwana mwasi nao. Soko sakani na oyebisa mwasi nao. Boni boyeko mbongo ngo ko changa kimia te. Yaya na mona na mte scandale. Hey, des choses. Eh, ngana mona makambu, pardon, yaya. Pasteur alobi boye papa tika ko déranger trop mamba nyongo oyo. Muko na kozwa na kofuta. Soki po sakani na oyebisa mwasi na makambu yebisa kinga pasta. Mutaye ko témoigner pa na yo, mutaye ko confesser na loba, mutaye ko confesser ses péchés pour le pardon avant qu'elle le kana baptême. Yo zui péché na ye comme clé na vie na yo kangi papa wana clé. Pasteur a commis ko menacer papa, au lieu papa menacer pasteur pour na mbongo. Pasteur a commis ko menacer papa. Soko sakani kaka na oyebisa mwasi nao. Oswaka mwana na bango. Tala kote tu komi mangomba ya lelo toza wapi. Yaona wabagi nazo kende kote mwana. Pasteur pe tozo chite na point ya suka. Pasteur a commis ko menacer papa oyo soko mekika ko senga mbongo nyongwa komeli papa na message. Ko saka na ngai te nga soko sakani na oyebisa mwasi no. Mukomsuka nde basala ki ba échange de parole na pasteur mbongo nyongo pasteur alingo futa te pasteur akomeli mwasi wana a komeli nani
papa on a message soko sakani nazoyebisa mwasi na yo oswaka mwana bango obanda ko soye depuis le troisième enfant jusqu'à quatrième enfant o bebisa mwana bango na kati ya ndako atindeli papa na message kaka ndenge za kotanga message obosani bana pe ya poto ba yebi téléphone tina molimo papa bosa na rata bosani téléphone likolo kiti na ndako bana o babota na poto moko azuka téléphone na papa ne basakana nango ya ona loba abwe ba vidéo botika na ba téléphone ba vidéo ya buzoba ya bulumbu bana bino pe batalaka bozo bebisa bana bino moko okotala ba blo mo ezangi tino tiki na téléphone bana bino ba ofungola ba téléphone ya ba émission des shows de Nar TV za poto yeba to fungola mayele voilà notre ambition sur des shows de Nar TV papa bosana ki téléphone moi na poto afungoli téléphone atanga bwe pasteur a envoyé un message avec mon papa commune. Oh non soko sakai nanga, je vais dire à ta femme que non yokuto swaka mwana bango tout ça nanda ku. Tiens maman, viens voir. T'as le message oh le pasteur a envoyé chez papa. Maman t'as un message boy. Wolo, secret libanda. Wolo, secret libanda. Maman tangi message tiens bilo ni pasteur o ya komi akomeli mobali nanga que non aswaka mwana nanga boy. Maman eko comprendre. Maman a eu message à transférer na phone na e abombi. Abengi mwana mwasi oya bokola na ndako yo problème ni ezaka na papa oyo mwana boyi koloba yango toloba bano yo bozama be ebela bana yaya ebela bana ba trahir mabota ebela bana surtout ka bano ba utaka ba ye très dangereuse bana na bino mama botala ka bango bien tolobi teke bo tourmenter bana mais tolobi boye yoka na lobi boye bo mekaka kozala moi éveillé na bana pesaka mwana notoli pesaka mwana malako conseil ekozala important mama bengi mwana wangani mama bengi mwana wangani metina mama moko mwana mama ekoyebisa mwana tala message oyo uti pa pasteur boye yo ebi makambo te boye mwana bino mama to luka restaurant na expliquer yo problème nyonso ndenge ezalaka mama memi mwana na restaurant bakeva na restaurant mwana expliquer mama na ye wana c'est-à-dire mama kulutu mwana bokolaka mwana ndekone ya mwasi a expliquer maman na ndenge banda tina ndenge bakomi c'est-à-dire papa on a bandi ko tafu na jour akenda ka maternité ko bota troisième enfant tina quatrième enfant exactement ndenge pasteur akomaki combien de temps calculer ba temps on est à combien soki bana babota maka après 2 ans troisième enfant quatrième enfant combien de temps zui mwana na koswa mwana ya mwasi na ye azo soye na kati ya ndako mwana ye kondima makambo nyonso ndenge ezalaki bamemaki papa na justice bakanga papa pona makambo asalaki bo tango baokanga papa wana omoi teke na libala mamo ekufi yango tozoloba bano bayaka kaka kobebisa mabala ya bato pona nini mama mususu abenga bi des shows de Nar TV ngana na bana bakoli eloko zoloba eza ndenge wana nazaka na hésitation ya kobengisa bana ngana libala naza mais nous c'est clair mama aza na ba hésitation. C'est-à-dire, comme il y a comme on peut ça ba hésitation. Mais maman, quand on a une hésitation, te yebande éducation zo pe sa bana. C'est ça. Ce qu'on peut hésiter, c'est qu'on peut éduquer bana en até. Mais ce qu'on peut éduquer bana non ko hésiter te bana, il faut bas à l'approche de toi. Voilà la réponse. Boye ba ko éduquer bana. Tozongi na sujet. Quel est maintenant le problème? Et là on dit to ngete lo bana kat. Un pasteur mutaye ko confesser pa na yo. Ozui confession na ye, obimisi libanda. Ozui confession na ye okangi ye klebo wana vi na ye aningana te oboyi na kofuta nyongwe comme ka soko sakani na koyebisa mwasi na yo on est où avec les pasteurs yango tolobaka boye ba mama bolingi koloba trop makambu nyonso ekoloka na libota na yo oke koyebisa pasteur dedi bino na ba dedi oyoki lisolo oyoki makambu ba mingi makambu tolo ba boyebi yango bino na ba dedi wana boyebi ke des shows de Nar TV wana nani azoyebise ba makambo yo oui toyebi ba dedi wana bazo swa ba mama ebele na ba église tala buzo ba boeza ebele na ba église ba mama toujours problème nyonso kozana mobile non ndako chez les pasteurs problème nyonso ezana mobile non ndako chez les pasteurs oui toboite c'est bien tu cherches la prière. Mais est-ce que yo moko kobeta mabolongo te na chambre na yo otuna nzambe? La prière c'est une manière de parler vis-à-vis de son Dieu. Oyeba la définition de prière te, la prière c'est une manière de parler vis-à-vis de son Dieu, direct à son Dieu. C'est ça la prière comme définition. Bref, yebaka kobeta mabolongo yo moko otuna nzambe makambo ezolekela yo. Ne te confie jamais aux gens de ce monde. Bible Jésus sabi sur nous ce météo katé na kangi parenthèse na linga il faut comprendre. C'est-à-dire maman a regretté mobali na ya bandi ko soit mwana na depuis 3e enfant jusqu'à 4e enfant.
Deuxième point, maman na église pasteur a comme kolinga maman pour afuta lisusu nyongote. Maman boy maman longo église félicitations na maman ya boy. Soki zaki ba maman mususu andimi pasteur abandi ko soye buzobe koti mbongo pe pasteur a kofuta te idiosi na idiosi. Voilà nous on est là. Et ça lui passe. Et puis papa, mwana ya mwasi na yo, mwana ya leki ya mwasi na yo. Pourquoi oko soye? C'est quel intérêt? Makambo, c'est quel yoka? Et ça na bana mususu nde tolobaki ba beba. Baonde ba yo ko isape mibali na bino na ba problème. Keba ko bengisa mwana oya beba na ndaku na yo, tu auras des problèmes avec ton mari. So ko bi déjà que mwana oya c'est a baby. Pour ozwa comment dirais-je, pour protéger mariage na yo. Ko benga yete yaya. Ko benga yete. Pour papa onenge bazoka bwana 4 enfants basi baboti. Ba ye ko kabwana pona nini ba ye ko découvrir ka ndai ko swa mwana na kati ya ndaku. Atiki mama on a 4 enfants. Ce n'est pas bien. Et ça souci. Et ça bloque les os à la bienté, bah divorce à les os à la bienté. Et ça bloque maman zaï na ona mutute, mais subitement il faut découvrir et ko simbate kaka nzeto matela ki yango zo kitela. C'est-à-dire maman na mwana ba o matanzete moko, bazo kitape nzete moko, l'abomination. Nous on est là. C'est l'abomination. C'est-à-dire automatiquement libala wana il faut panzana. Osomona côté tozali, libala il faut panzana. Nani ya panzi libala kaka bana o to benga na kati ya ba famille. Surtout ya basi na zoloba. Ya basi. Yango soko bengisi mwana no mwasi. Ya zalaka kande vigilante. To boyite, to linga batu, to bengisa batu. Mais est-ce que okokoka ko éduquer? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ce qui tozongi wana côté papa. Papa, c'est-à-dire nandako. Mwasi na yo ozo koka lisusu comment dirais-je? Pas mwasi na yo ozo yo kalisusu le côté. Sentiment nyonso ke ko si sa pa mwana. Balobi papa oyo azomela mwana bimbiolongo, ebi kimbiolongo, kolia kimbiolongo mikolo nyonso. Soki mwasi ake kobota na maternité, ya atikali na sima, aliaka esi ufufute, akomaka kolia makasu, aliaka kaka makasu. Yaya, makasu wana ozolela nani? Papa aliaka kaka makasu, papa alia kita mata mabe, papa alia kimbiolongo mabe, papa mela londokash mabe, nzoka azomelela mwana ya mninga na ndako. Nzoko ozomelela mwana ya mwana na yo, ozomelela mwana ya mwasi no na ndako. Ozolele bimbiolongo, ozolela ekita mata, ozomela boma mama, olio boma mwasi no na ndako, yo komi ko boma mwana ya mwasi no na ndako. Ayaya ata yonde ko betox. Ki obomaka na yo nyonso tondimi mais tozala na ba frein, tozala na ba réserve. Tala ba problème ezoleka na ba foyer, et sali mawa pasi na soni. C'est-à-dire maman ba point na epende sali passe na église pasteur alingiye, même pasteur mobile eko confesser abimisi ba secret libanda, mais bino pe ba pasta, soki ba pastan bazobenga. To komi wapi na bino ba frère pasta. Comment ko bimisa confession ya mutu? Tala sko côté confession no ekomi ko ekeko panza libota ya bato. So on va vendre ça bango ngeza bien obengi bango papa confesser mais il faut moi sinon vendre to yebisa e vérité dans l'amiable to bongisa to le kanaba prière, c'est comme ça. Et non par songi songi. Un pasteur songi songi, ezalakate wana eza songeri. Pasteur ya songi songi, frère pasteur ya songi songi, obomi libala bato, panzi vi ya bato, opanzi libota ya bato. Et salut mawa. Yoka ba problème ezoleka na mokili yaya. Yoka, ce qui oppose na ba problème ya vrai sujet. Benga des choses d'Enar TV o ekomeli o ekomela bato mususte. Tala problème ekomeli mama o. A se confiant qui na église epesi déception, pas l'église, a se confier na mutu parce que wana mutu. Église ekopesa mutu déception te. A se confier na frère pasteur a pesi ba déception. Papa kende ko se confesser liboso ya muyibi, liboso ya escroc a trahir papa. Voilà nous on est là. Tozongi kota mwana totuni bwe bino bana oyo bozo panza mabala ba mama na bino. Boza bana mabe. Parce que mwana o pesoki totali ko banda 3e enfant, ti 4e enfant, bazo soyo mikolo nyonso na ndaku na mobali ya mama na yo, na mobali ya mama kulutu na yo. Mais au vandi tranquille ozoloba te. 3e enfant, 4e enfant, bazo 8 ans ebele soki 4 ans ya koswa. Bazo soyo mikolo nyonso na kati ya ndaku oyo zana mama na yo. Otikali koloba te, mwana mabe. Bana mabe yango na zolobe bela bana. Toloba ki on a émission ebele. Bolandelo na oloba. Ebela bana na banda kuna bino wana ndebo vandi. Moni wana ndebo vandi ne diable. Ebela bana bazo bomela bino ba mabala. Ebela bana ba trahir bino na sima. Luka o comprendre à moi mukende ni foyer na etambola ke ezala bien. Luka o surveiller makambo susu. Na lobai na bino na ba émission l'équipe biso na tango akala ba mama banda otala ba ya na biso na ndenge ase atala soki ba démarrer monter.
Est-ce que bino boyeba ko vérifier ba na bino? Toza na poto, merci. Toza na poto mais ba scandale yango ezoya. Yaya zalaka na manière ya koyeba kote ya bana ko batela bana et ko zala bien. Benga des shows de Nart TV na masolo a bien et ko sala bien. Pesa biso ba sujet ba photo vidéo comme bref benganga par téléphone ndenge mama bengi graver numéro wana na WhatsApp okozwanga na ernyo solingi okozwanga. Ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, ndeto kutana na émission ezali koya. Ciao.